Merci Nabino Nyosoba internaute de partout dans le monde entier. Vous ébélez na www.kleboa.com. Merci parce que vous avez pour na coulande d'émission présenté par Rumba Poton, la valeur ajoutée de la presse congolaise qui je suis. Un grand merci Nayo de la nation. Il y a bien qui 00001 de la nation. Merci beaucoup à vous. Merci à Pichu Mangaya, merci à Emana Pourio de la caméra. Merci à toi Freddy Freddy Akimbe, merci beaucoup à toi. Un grand merci à maman Emilie Nzemba na Londres. Maman Likelimba, babima Kelimba mikie, bokanga, pour Likelimba moko, ya maman Emilie Nzemba na Londres. Kilelo beti, mbonde leli, tout le qui passe mbonde leli, tout comprend le passe mbonde leli. Je suis. Album moko ebimi, déjà, ils ont marché des disques déjà. Et là, moi, étiqué bisu et sali bisu tout luka, tout bika bête ma solo. Et ça la maté la clé USB chanson, ils ont la clé USB. Bandim, vous avez la clé USB. Et sali bisu bien, et on te bitu lukaye, il s'appelle Kumu Manda chante. Album, je suis tant entendu, vous avez qui ont vraiment ébélé pendant 2 années, donc tu combien t'as 2 ans presque. Maintenant, qui est déjà pour nous causer l'album, moi, je suis un artiste très talentueux, vous voyez bien. Azaki na clan wenge abima kina kusala eloko nae boyebi yebi ba parcours ya Manda chante asu mto ko expliquer te asu mto représenter te pour boyebi déjà lelo to betani masula je suis. Bon après-midi président. Merci ma sœur. Bonne santé. Ouais quand nous moni hein itoko. Bonne santé, ça va, santé je suis déjà bébé déjà bazano bébé. Il y a 2 mois, non, 1 mois. Dans un bébé, dans une semaine, d'autres, le bandini. Azano bien, Pampex, ça va, l'épée, ça va. Première ligne, ils ont dit. Ouais, première ligne, ils ont dit, écoute, c'est pas congolais déjà. On va y avoir la radio pendant 1 année. Il y a la première ligne, hein. Ligne, il y a cassé. Parce que mon dit, ce qu'il est, on a quota quitté. Il y a les mots rejetés. Il y a les mots, ah, tourner la musique, mais la radio quand même bien bah soir mais vous voyez pas tout tête vous voyez pas mettre routine la bino robot après routine robot après bah c'est pas sur plus mais bah tout va bien il y a système robot à qui peut bien mais bon au moni lelo so abi lelo des photos ba lelo il y a ba moi dédicace pour bah lelo musique à lelo té lelo et c'est qu'il faut autant ba combo wana pour na ba tambu sa musique ba linga mo ba combo on ça ba des connaissances pe ça ba kiri ma belle so l'équipe est bien. Oui, mais bien sûr, de contrôler, moi, sur le contrôler, on se regarde bien, on va contrôler. Moi, bah, c'est pas Ali, et ça, moi, des ordres de Mozo, moi, clarité, moi, ça. Président Manda chante, combien de titres dans 4 albums je suis? 12 titres, donc générique, moi, on a 11 rumba. Mais rumba, générique, mais oui, pour. Dans ces alliés, rumba pesali, dans ce qu'on a c'est rumba. On a dans Serumba kuna na kati donc tozo ba mukesi makumu Manda chante comment on est kombo ya nkumu ya li kombo ya roi prince mokonzi konje bana batete la ngai sikoyo nazwi yango na batete la te nazwi yango kaka na mokili awa batu bango bamoni comportement na ngandinga na se comporter vis-à-vis na bango babi oh nkumu et puis kei en tout cas na sala est forte pour kende. Le gars n'a pas forte partout, na commis même na Brazzaville, na quoi mo kondima zo bananga nkumu na ki somme quoi. Na bidon eza pouvoir moko eza nanga na kati. Mais pouvoir ya solo ba bete na ngotolote. Mais sokotali na bakulutu na biso na mboka na Kinshasa wa na Congo, avec Manda c'est un gars bien. C'est un responsable à respecter à moi sina na bana et Manda tambusaka vie na ndenge ba tambusaka ga vie normale quoi parce que moni que ça là tant on a la salignon sur la patience on commence à un moment où tu comme ça 10e année ils a facilité mais bizarre réseau tombé na 45e année en novembre donc nzamba ça comme kamusina vous avez regret ni na 10 ans vous regret nous dans la musique et mouvanda avant je suis bima pour tout mettre ma soirée je suis mimi mais tout les banane p ba regret nous dans la musique actuellement regret dans l'ensemble des alliés dans comme on a un changement salami total il y a orchestre nous c'est bête la musique na Congo où ils ont meilleur les orchestre choral en tout cas à l'époque tu bigi ba jazz sala gango papa bombenga ba sala gango afriza papa tabule sala gango
même Bachok Sar balanga star orchestre seigneur c'était mon la chorale à l'époque ngata na wenge en tout cas chorale moment il le chorale a sauté tout mo binaka ba danse belé mais sur tali danse dans animation ezo yaka nyonso fo animateur ya na salité donc nazo finga ba animateur te nazo pousser ba na mabete me ba yeli biso salité et belé donc animateur mo tenga na ko tomola musapelo na lo ba ya boki cri normal à part ya biso to na kata orchestre parce que Petia lobika la place moko mulekela bona obengla bino ya expliquer bino mulekela ngo mais toujours que pena loba pento yo mo pe lobi ngo mulekela wana na expliquer que ezani toujours explication nango mais mikolo ya ona obenga Petia wana pona na posa la accès pour ça pe eloka sika pour biloka sika fo ba na mboka ala petit moko bien ayemba azo sala animation bien yemta animé na partie B pour ton partie A et puis na partie B a petit moko na crina moni comme na wata azana crina bien atchaki molekela wana et pas bazubi na normal mais au moni lelo so to lobi que regret makasi eza ba regret wana moni makamwana ko mona wana ba danse ba cri mais ba responsable ba groupe wana baza ba pesa valeur na mboka mais bandimi yango ezaki nini ezaki crise bon so na lobi nenga e kozala no manda zo critiquer biso mais na mona likamo o bango nyos ba ça plus pour bango tout ba régner ba zu ba mbongo ebele bien na lobi te ke bango tout ba betika musique ya mabe bazana ba nostalgique na bango bien mais na 10 ans on a 4 pena ba cri entre ngana yo na ba danse ti na ba fikini wana obeti ba concert bo mona pena oh mais nani mutu foti kaka danseuse na mutaka la 2 minutes ndenge nini foti kaka danseuse na yo Alex Amanzo to mo quelque part biloko wana jeune nga bonga pe na beta mo bafikini mais na no beta ngosu ya lupe mbate ndenge peut-être lobe ko ya ndenge mbezo à Valence ali makamus na mais bon en tout cas va regret yango wana mais positivement kokota stilo ko bimisa disque eza ndenge muta komara livre na a présenté par Batu donc à ce qui temps donc ba yenyo na yo ba beti ba musique na ba bien lokola ba urugamba ya te ba demi tu ezate ni nani o pedo yo ki pena manda chata yo ki itake mutu pe aza na oreille musicale nani pedo o apprécier l'album. Pour le lot peut-être baraté mais faut na lo kata 10 ans bango zo babet na bango bien pour baraté ils ont raté en tout cas les lots na boni gout ba preuve belé baraté mais sauf que mutu mo ta zo lo na raté c'est grave na raté qui réponse à Céline na les gars na raté mais bango ba zo lo baté mais biso le monde barate mais dans l'ensemble oh ngana dans la bango d'accord na zo komisa bango ba beti musique bien et ti le lo ngana ba disque na biso zo bimame bat bazo beta na okaji d'état bimsaki mamaleki boyebe salanga mamaleki très bien nazo ka ba faba fabrica ça sali kutu deux disques mobimba salaki ya mado et puis osala oyo batenga mawo donc toujours ka bango ngana yena oyanga en tout cas na contrôler on a mon école na bango mais ça ya Congo donc c'est dans les bons les 13 zobima on a tongo jeudi ma bana monde Congo mobimba et surtout que l'internet c'est en avance depuis le 7 septembre donc na ba union so ba biso na ndenge internet surtout le monde déjà développé l'internet donc so bagozongo on a Twitter bagozongo on a Kabiz bagozongo on a Amazon bagozongo on a Kabiz au monde donc dans l'ensemble et puis ndenge pe maison à valeur image lobby que peut-être na janvier février kuna ba repesa Europe mobimba support nango mais on a Kinshasa clé ISB et ça na kata maboko déjà donc yango oyo za ya monsieur Jean Goubal aza moko na kati ya maison ya avalo image oyo ma disque journée moko na yé donc to ba bimisa Jean Goubal et puis ba bimisa ngai tout comme na rolo ba bimisa ngai ba bimisa Jean Goubal donc pour compliquer batalité mi balé yango oyo eza ba disque oyo ma jeudi le 13 donc monde entier to ba parce que Europe c'est check déjà internet. Donc dans l'ensemble bande gonyo so baza très bien o na musique na bango parce que musique na bango mais mutu na monde de plus na sepeli tant mort papa be salami des imbos ça sali nzembo ya si ba époque kala o bali na nga ya sika na la des imbos eza signe mo malamu na kata mboka faut apprécier et ozoka nango eloroté mais européen de courage. Mais président comme manda chante est-ce que tu retrouver sous Céline na kati ya po Céline ti lelo tikala batupe na mutu non kota banzembo mba na kelwa kota banzembo no yo tikala ndengwana do yo ki banzembo te ina yo ki Socrate ne bomanga donc ça dit nous avons na travailler plus na boye po batun so critiquer amando yemba loka ba Ibrahim Souté amando yemba loka susu baninte na sali critique tout dans l'ensemble nde na sali na présenter image bozo et son bozoka.
tout ça dans l'analyse de la musique non ya koyemba parce que musicien nazane na fier koyamba ye parce que bali kolo bino boyeba ki wana donc so kangi misu babisi fait beaucoup ba kangi babisi rochero tabulay doye peut-être na zabu na fier yo yambe na musique na plateau nga tout ça dans différence wana na moni comme manda chante toyeba te comme matawana eza isuto ndike comme manda chante arrière yango ce que pour na yo na analyse no ndingo sali le tout moni produit yango bimise libiso ugangi noté on dit que to suli to loba nao on dit que to suli to na pusa o yimba te on dit que to comme sou to chalet ce côté mando limbi ke lala mais on est netité to comprendre mais ce que expliquer biso non bon expliquer biso non po komatawana nanu komatawana nanu na basali ba critique na magaba Ibrahim donc na imbanzi musuko le kama Ibrahim so oyo disque pe oyo na yembi na son na yembi na mongongo nyonso na nga na pesa quand même pouvoir ya je suis oyo wana tuzo bela je suis na pesa quand même pouvoir na ngo ya relaxake na sali musique nyonso na kati kuna oyo ka musique nyonso te nyonso instrument wana bana ba beteli uzuma ba vie moko boete ya bana okete ba yembete pour esima wana na ebiti tout à Socrate sima wana eza featuring amunene sima wana to sali ya Pepe Feli Manoka za na sima Rama Ramazani frère Kale abetaka na église à Bethel aza soliste monene ya Mai Kalambai et tout juste nani Laurent Kadogo yaza za soliste monene a évolué minga na vampire bakuba pe azaka minga lo fombolelo aza na Canada na pese mbote pasali et puis na drum bon drummer mo aza na Kishasa le loko mona Evril donc azo beta drum bien bon a été so font l'école quand mais drum azo beta lelo bison toujours joyeux na ba studio et na drum ya giye et puis na mbonda frère papi moko boya beta ki mbonda to beta ki na ba dewe à l'époque tant na osamba na dewe et puis na batteur nanga bricolé ya sima yango wana na ba saxo zo kuna frère moko ya kimbangiste frère Johnny tapaso mimi biso ba to kimbangiste Jesus yuzo sagana bonga na beti frère Kali soliste ya Mike Kalambai bon kimbangiste ko pona ko fungola ba ouverture ko laksake mokili yo ya yere kabula kama e kabola maki ba yo lunga boni église autant kombola bazaka na bango bien donc mokili yo ya yere kabona ki mais je suis sur le bateau za bomoko moni na batoka na nganzinze moko za kuna na emina ser moko tine mama tine Musa za ma sœur na biso moko ya province à Lodja kuna donc to yeminzo moko na toka na nganzi mokili to za bomoko to lingana komela wondi ma tetela po malobeza profond non réflexion nga ya koyemba nzembo kitetela na tuna ke ba Jean Gomer na bina bango bige na province mo ba poma mike ya koyoka na tezali ezakani na ngobo bango ba yebi mingi province bango nde ba na expliquer ngai atala makambo eza bozanga bo to sala nzembo moko ya to lingana et tombaki bientôt na kati ya Jésus na malobe belé ali a to lingana et sali ke to sali toka na nganzi to lingana to zala bomoko to sali sana ezantu sa kati donc ba komi nzembo wana Jean Gomer wazala ki porte-parole a fait papa Wemba et puis azali tirelo et puis na chakito artiste moi monena yemba ba nzembo ka ya pona ka ba la gombe kuna na ba disque ça très bien disque tout ça au monde net ba ka ya ba saxo ba beti kuna na kata disque so na bio frère on a Johnny ya kimbangiste mais kimbangiste c'est seulement mais belle le ba tu ba PDG qui a monga na verkis qui a monga na mateta il y a bandi histoire makambo ya kubeta saxo yeko na kimbango yeso mais oui c'est histoire vraie au monde donc fanfare ya kimbango ezali clé ya makambo nyonso même ba vie pompo je pense bazoi ka kurkuna donc dans l'ensemble ba saxo bo c'est la makasi et puis na ebité so to longa et jour ya sortie album parce que normalement fala ya pour bon il na moni parle ba mokili te ndenge bandi ko musu ba kaboli biso mokili na boye mais lelo na si bango so mona ke mokili biso to zali bolamu to sangani mabende tutika s'inspirer na nini mingi na kata album pona ko ka Socrate et mon kubune tsoza zo déplorer loko moko boye na ko ka kuna na batetela édifier batu fortifier batu bakende de l'avant ou s'inspirer na nini bat bazota la biso ba yiki manda abotami na église abima l'église abima mukona botama ke mbule beta ya osakana te ba kake ya osakana te ai kombo ya mutu wana ya responsable numéro 1 ya bima po bima ya mibale mais numéro 1 ezali na panzi na ngiringiri et numéro 2 za na sayo mais nyonso eza bima alors mukona na botama pesa nga kombo na donga za mwana bilaka na za mwana elaka OK donc soki na sala ka mundi ba disque na nga parce que na sala ka ezaka malobe sala maka na ça qui couvre feu oyebi afde le côté qui couvre feu à danger omoni na ça qui ba réponse ba stérile na ça qui onction na ça délivrance totale je pense que délivrance totale yango pour a makamu seli to zui na zui producteur aye na clé ISB au simbi
Donc pour la première fois dans le monde et puis na kata Congo. Et j'ai aimé ma mission sur bazar de la coupi na esprit ya kolobaki manda félicitations courage en tout cas parce que bango nyoso mutatika la écoute na suka ya ki monsieur Kofi Olomide tukutana na matanga papa ya fait papa ya papa Bimboma et il m'a encouragé abi na manda deux fois te serumba deux fois te j'ai aimé au monde donc maman naza mwana elaka naza mwana makambo ebele na bandi ndenge to abision ba mission boye mutakolo baki afanda 10 ans fanda boye kaka faut zaka mwana elaka ko boko la mwasi na bana ndengo neza facilité. Mais je suis à solo na makambo yo tunipo et je suis producteur oyo a présenter nga devant mboka et nga nazaki na makanisi mususu or makanisi asali yo sali ndenga siko bien na mboka parce que lelo technologie ba téléphone ba télévision makambo belé ba sat mais nga siko na koti partout na monde donc aza robete la maboko et naza encourager et ba tozo kanisa mingi po na okaki question moko kuna na ba journaliste na mboko ba tuna kaka bituna tuna balobaki yo no voilà ndenge ni yo manda loko za kuna mutu musako yate to ça déjà na Jean Goubal oui musique Jean Goubal beta ka sali norme na et puis en tout cas nga mona moni ba demande belé ba so na ba karma pa wazo beta musique bien lelo a so na JDT ba misenyo na braza ko déjà ba après ma licence pour ba misenyo so ba le kananzela et j'ai aimé à côté na Kofi Olomide na matanga ba fait papa Bimboma ba yokani na Kofi en tout cas faut banze mo se ko tanzela et c'est ça l'initiative ya malamu o nga na vu chance. Il y a à partir du 13 octobre, manda date musami balé parce que on a boté le 26 novembre. Donc mais si on a date musami le 13 octobre pour le 13 octobre pour nanga yali mbotama ya sika na kati ya Congo na kati ya Afrique parce que j'ai le plaisir ya koyoka déjà que na Bijan kuna bazo sepela na banzemo makasi et surtout grand frère nanga za kuna mewe na dédicace qui est très 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 cool. Et puis kuna na ba Sénégal kuna Youssou la psenga ba conseil que manda betaka musique ya rumba ya mboka na bino ko kele de gauche à droite zouk soki ndeni ok soki ndeni pas yazali mon grand frère Youssou je vous salue pas aux ali vraiment azo peso bambote mingi na lingala po vraiment ça va et voilà yango moni histoire ya je suis eza mama lo bebele ya kuna bon bata falon parce pas comprendre que ma bebele ngana zo sala en avance parce que bango bazana moi misu mususu. Mais ngana no ebateke nazo sala makambo nazo construire affaire mo manda c'est makambo nyonso to beteli biso ba remerciement ya batu ba félicitations ya batu ba fleur ba ba rose et c'est ça pour la je suis to ozela kango banda kala ba peso ngam susu na lelo mususu meye lelo eza bona je suis kakate mais manda chante azali musicien na katamboka oyo ba publizaki meilleur chanteur na 1997. Tango balobaki yango na tindaki bango na kaste puis tango yaki tango corruption te et ba chanteur tout na mboka o bandeko ba otanga o ba yebaki ba ba dosala ba calcul chanteur to munena zalaki na ba o bakenda ko lobati ko to mo sala nzambe bazalaki na mokili ndenge ba bango mokili to zalaki alors mais mboka tamsu ndenga ko tindika ngezaki penda te bon mais ce qui na ko sala fier lelo depuis ma meilleur chanteur wana je vis quand même nazo lia na mboka lobi peut-être na obeta ba sala mythique wana o bandeko ba beta peut-être ngongana nga yango ekoki. Mais il faut que vous ayez clair à Rolobake. Je suis fier à Rolobake. Congolais a dit que manda ça musala bien. Et Congolais a dit que manda assistera bango na makamla bango nyos. Tina katia mboka na katia mboka de watu wa Congo boy manda assistera Congo. Manda assistera ba Congolais et manda alingaka mukileta mola na ndenge nzambe alingaka na ndenge mukileta mola bien. Pour biso toujours étudier mal na mabe. Mabe to linga ngote to lingine bolam. OK? Donc dans l'ensemble na iloko tunagenga question tunagenga wana dans l'ensemble ba congolais bazaya osepela et so ba osepela na je suis lelo ba bi ke ba suivre produit chanteur na monga bien pour balabala grand chanteur en tout cas na ça fier parce que musala soko yebi yango atola li pongi talent soko ezali okolia kaka maman na ebisio pour ngai tant on a sali il y a 10 ans bon ba business mike yali ngape na za pena lombo penate pour na kwa kusenga to bika biso batete ande on a lo ba biso ba tete la oyo papa pa kulutu lumumba bebisa biso man on dirait le lombo izana hote biso batete la bazalo kwa mo poso mususu baza bat mususu po moni baza bat mususu biso siko na mona lo lombo ezo sisa et sisa ki pouvoir pe lelo ba musicien to na pouvoir te kasi lo lombo donc or que surtout aussi non ko senga vraiment faut ezala au moins pire ne tous ba Charlie bo to ba pire à part makambo oui que camarade mo par exemple Pichula Koda ou Serge Luki ou Simplice Awundo ou Dozo Campo Bianco ou ba camarade parce que ko senga et ali ko senga ko defa
kosenga vraiment ya malamu za ko defa pourtant bazo pesa ka yo retourner za kanini omoni alors donc faut yeba moment ya kosenga c'est normal mais dans l'ensemble ils en ont mabete pour ngana kumisa donc valeur wana za valeur mo bien. Voilà, Herman Aporo Bendangana Noa, Bendangana Nou, Talana Nou, mandation de Je suis, voilà, Valo Image, je dis félicitations à monsieur Charlie Kadima, Oaza producteur, il y a Valo Image, Oaza producteur, il y a mandation, na Valo Image, vraiment, que ça l'initiative a bouillé, na kine salamati. Na clé USB ko bimisa nzembo ba chanson na clé USB vraiment on est au salamate pour piraterie l'équipe makasi ba mission na biso ba okufara ba pauvre na piraterie voilà donc na éviter no lo bana nika mingi bo zovmaton ya koyoka 12 titres oyo ya je suis déjà un de 7 en chanson un générique où déjà et ça déjà la marché des disques déjà de 13. Dans le 13 déjà, habité ceux qui de 001 en côté en lobby, en côté en l'autre côté en le même jeudi, je sais pas, mais les botas l'émission déjà dans la clé USB je suis Eza à côté des très belles mélodies, des très belles chansons. Vraiment, je sais pas, rien à dire. Merci à vous, Charlie Kadima, Avalon Image. Voilà, tu as vu que ma mission supporte déjà grandement vecte. Na binopi bobité sur moi n'achète zawana. Bon moi la chose on lit bien Avalon Image. Voilà, to teka pour baby kedo, isa nzambe to teka. Vraiment tout me chuter vers la fin parce que tout bête ma so déjà nous sommes na yeba. Manda chan je suis en bimi. Zo on simbango. Le benon li lo ba malamu. Yo mo parce que vous êtes na katiza. Je suis ezali Moïse alelaki bana Israël bayo bayibili lo banzambe bayo babanga nzambe bayo bayiba nzambe mutakela bango akela mokili oyo ezali solo moko boye ya Bible ya mokili ya monde Moïse akela leleli nzambe alibina nzambe otiki biso kaka boye nzambe répondre bango nazali je suis. Alors nga à l'époque tant nazo kende Londres nako kuta na chance wana na église mo nazo kende nazo la nazo kaka je suis. Donc ça carrément ndenge nazolela na nzambe mokolo so nzambe otinga kabo alobi nazali donc ndenge ombo za wana ozali ndenge cameraman na za wana zali je suis yango bozwa yango bosomba yango ezali initiative ya maison Avalon Image ya monsieur Charlie Kadima et afongole motema na ba congolais nyonso etina kata Congo na ye na kata mboka na ye Congo basomba même licence po tant so ko lo bagape manaye mais continuer po ba musicien boyebi bisika to uti na pas eto komi lelo. Donc vraiment na pesi bino nyonso na monde comme moi je suis au disque au nyonso bo sombango et ozala bien mingi po le kumu ya musique mboka na biso ezonga na place ezali mais goko matasu na place na ba initiative ya boy. Donc je suis très content maman ndongo le bien présenter bango on a présenté bango na kombo na die créateur akela mokili oyo yem tapesa nga inspiration yem tapesa nga voix oyo donc bozango surtout bande kwa poto na ebi bisika to wutina bino na bisika to komi je pense que bisika to komi les ezesika moko bien tous en abomoko bomoni na mokili tozaki na ba chanteur na mine na pays ba kufi oyo balimbi makasi oyo bo salisaki bango mingi po bino bo salisi biso mingi mais bo salisaki ba kuluto ba kufi bo salisi bango mingi mais lelo bazana mokilité donc musique ezo kende na moi moke échec. Alors lelo soki ba initiative bien yali botombola biso ngamoko raté ba fali ba fere les ba wenga na biso ezali ba meilleur malamu ba kuna na poto sur place botombola bango ba mabiala ba mirage ozomona ba chanter bien bazana poto ba guitariste minene bino so boyebi ke bazana poto tozala bomoko po musique o nga na beti na copier ka bino poto tala pa to utaki na Congo na pa to zokende. Merci na sali ba fitirenga minene awa na je suis nani na sali na papa Wemba na grand-père Bozi na nzembo wa consolation eza 11e titre na sali papi kake otobenga nuit et jour na chanteur moko munene a sala ba nzembo ba salsa ba charanga otobenga comme on est Delville Salsero azana Paris que je salue en passant et na sala na Socrate na ke ko benga mwana ya feta Tabulei na mongongo ya Tabulei Peggy Tabu ye ayiko yemba na refrain wana asali vocal wana boyo na kitoko wana et puis na ke ko yemba na mama Tine wana Musa o na to bi nzembo toka na nganji wana to sala ne featuring na nzembo moko et chaque to pa yemba na kati et puis pardon na ko yemba na ba sero yoki ba to yemba nga bazana orchestre na ngati Princesse Kalim
Laetitia Lokwa, Evelyne, Clarisse Moto. Tout ça, là, on va featuring la banzembo wana. Donc, à peu près esprit, on a guitariste, on a tangé déjà, conception, on a. Et, ah, il y a 12 titres. Quand il y a 12 titres, ah, il y a 12 titres, mais sur le petit peu code, Moussou, au talion, on a 4 clips pesants, on a 4 clés, ah. Donc, vous avez 4 clips, donc 4 images, plus 12 titres. Au monde, on a la clé, yes, bah, qu'on fait un comme matin, on a fait facile. La campagne, on a aussi la maison par l'image, on a mis beaucoup de bimba. Nze monyo sezale o nazo comprendre mo wana ta tanga na kati tanga boko loba mando ko sibiso ma loba bele minene no tanga yo moko na kati bongo loba ngai pa ino ko loba donc yango nyoso alors clé yango yo moni obeni malembe benda malembe obeni malembe okotisi na eloko yango ya yo wana ya eloko nini et puis obimisi eloko nini. Voilà, félicitations vraiment à monsieur Charlie. Oui, oui. Voilà, merci déjà. PSMSO déjà en direct. Tout le monde a déjà dit non. Parce que PSMSO Cléboa, déjà tous les autres biso. Je suis de la nation 001. Babi, il y a biso yango. Félicitations vraiment. Initiative à Boui. Zaka na Avalon. Image vraiment on a na mona na route. C'est un Congolais. Ben banana sima na lisango na mona na. C'est un Congolais. Bon mboka lelo te comme so de lobi makambo comme politicien quoi. C'est un Congolais. Même si ça ivoirien pour bien za la balox boy. Oui, ba tu musupe loka côté musumo kena yazo baneka français. Mona batanga au manda ya Congolais te moni. Mona imo ba timo chiluba mona ba compagnie kaza muluba. Muluba. Ah muluba usante. Alors sikoyo aza Congolais. Ba Congolais faut ba mona eloko malamu na kata mboka. Moni Congolais faut bamba sepela na eloko malamu na kati ya mboka ngana zo bana komba ba Congolais nyoso ba sepela o baza na étranger o baza na kati ba sepela po boiza progrès po na mboka a tozaki so producteur moka ya pesio tamsu $100,000 ou $20,000 ou $10,000 na tongo ay bo manda ngana somme produit na yo ya sombi yango po abwaki mbongo te sombi po teka za commerçant mais mutako misa sele na 9h bobe na 10h mais na 15h30 voix au moni yango na non ba sala ngo 1 million ya saki neka 120,000 ba sala ngo 1 million et déranger biso mingi ezongisi biso mingi na pasi mais oyo soki en tout cas ya juba falanga na ya juna ba bénéfice na ye ngapo mona ngana moni na ko se retrouver ka facile parce que nazalo koso benater oyi ka biso benater biso de lenso batete biso de bena ba flatter. Voilà, c'est très bien dit, vraiment félicitations encore na Avalo image de monsieur Charlie Kadima babia za na lox bumani ivoirien te azap na muluba penza ya Kasai kuna ndo yeso mona mboka vraiment mona mboka po ba comprendre mona mboka ko sa idée abondeni mais mona mboka mais bo tricher na binoka bo zo na binoza on problème tipo asana ko pona bi pona ke ba pika ba tricher na bango ba producteur mususu idée bozai web depuis kala bo kosi ba musicien belé na ba DVD après bino ko ba ke bo multiplier ngo lisu bo ke revendre ngo. Vraiment, Charlie Kadima, merci beaucoup à vous parce que vraiment, vous savez, au mot Oyo, tricher na bon, vous tricher na nous premier tipo, nous sommes arrivés presque à la fin. Manda Kumu, toyeba au dédié au pena nani. Parce que ba perte ba musicien belé avant l'album Je suis Bima, la disparition pardon, le musicien belé au zaki pena ligne na bango. Au dédié on a nani. Est-ce au dédié on a bango? To izana ukaka bakena bakaka mais passe na mutema mais je suis à pour na mbato bana mboka to pour na bato baza vivre na dédié yango na bakolo rumba nyonso ya Congo ko bana gankale Jeff nyonso bazangi biso lelo ba am na bango ezana kimia et na dédié yango na bana Londres sika na zoki likanisa je suis et puis na kati ya mboka na dédié yango na ba mission nyonso mboka ba ya bango malamu mais dédicace numéro 1 je pense que Xavier Simaro Masia oyo biso nyonso lelo tuza simanaye quoi voilà à peu près comment papa mbata na lobi ba am nyonso ya minene ko bana na grand Calais Jeff est-ce que natangi pe mene natangi te ba lombo bana kati ko bana na grand Calais Jeff ti lelo ba am nyonso bazali ezali soute ba am na bango za na boboto ezala malamu mais o tuza na bango lelo na big numéro 1 V Simaro donc na dédié ngo pana ye o pesa ba tu programme ya orchestre na yo. Ah, on a Kishasa déjà bazona ndabisubi ah puis na Kishasa bakolanda ngo eza wapi ozo répéter wapi pe le 13 après le 13 moi concert moko oza la paix ya ko présenter album na bato pe bazona bona ba mbongo ya kusomba ngote mais ba yo quand même à live to comparer pété studio na live bon ngana linga quand même que bato ebima le 13
ils attendent le 13 décembre kuna tobeta concert. Mais bon, maison zo le baké bon, tu vas taper le monde en novembre pour bazo banana hall de la Gombe na centre Wallonie. Mais ngana linga to pousse na bien. Pourquoi? Parce que so bat bayo qui est logo sous bien, batali sous bien et aux ala bien. Par contre, tu vas la pousse à soutenir biso ba na ba répétition na biso. Mardi mercredi tu vas na Pongabi, c'est Morgan Moussambote et puis jeudi nous soit partir à 16h, so ba la pousse à la biso. Ba na extrêmement campagne qu'on a toujours ça la moi carré pour na observation tu vas pousse à répondre na clé USB parce que clé USB chance na wa makasi même aux autres dîner les boulou na zamba té na pocheté et cataraté au monde aux en volant non aux en volant aux pousse à me cataraté et puis deuxième chose nango na trouvé na son nango et ça son moko on disait digital quoi alors son digital maison commission nango il faut quand même tout répondre valablement ya moni ngana senga ngin bango tawana mais naza soda ponga so bilobi na yemba na yemba. Mais tout ça on to construire ensemble na bango pour to pesa batu figure mususu te mais musique en boka. Donc président to ko kabana boité ça que to yo voir na vraiment batu vraiment to ko kabana boité na zuna ngana yo kana ngana te na ngina to te na ngisko te to comprendre non je suis après ce qu'on est to au pouvoir biso ngote par président yoga musique za kona je suis bokinze mwa bozoka patience na mokili Socrate womo epesaka bozui na la vie ya moto makasi na ngai ya mwana mobali lelo efuti bomengo womo bokinze mbona bino ba congolais pona la sabino ke bona pouvoir la musique à danger to boyebinze mbona za ya wapi ya Freeze International et qui mélodie avait dodo munoko menga yembi yango na patience na mokili yoka ngezali zuwa ele kaka ndelote yo yo matata na bitumba tolembi yo yo mobali azali kozanga ba camarade pona yo so moye costume bete na clip non costume bete on va se voir ta tepo voilà ba lilie wana ka to bela okaka ici eta mona na bilamba kasi ko na lingi ba congolais ba baka na rolata ka bango bien mais mutazo ba makambo wana babia za descendant valable les papa chéri bila dama yene mutu azolata biloko mais nga vraiment il a ça bien papa chéri mais na bango nyoso na za intérêt mo za na bango mabete to weli nini beto wela nini nga na bango bien moi n'a pas dans la clip wana mignon garçon félicitations oui to ko ta acteur musuna kata clip wana te lokola na bomo na mona makambo quand moi miniature moko yanga bache et maison events plus mtsaki ba réalisation na bango bien coaché même pas calme bana o bazaka déjà coaché na ndaku na et puis na baspire ba père na bango baza ba banga ba eloko mote po azana biloko wana kata ndaku na ye asanga na sa kanga cameraman nga bi abendi singa asuka boyembwa te ayeba ke mbwa et puis lokola yi bambwa azanga na bambwa minene donc wana zaki ni mbwa moko kusakana na ye mais lokola kata filme et au senga na batanga vision ba mona déjà que non faut senga na ko benda bango so makambo ni bazo ba wana et voilà princesse Kalim. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, Nalingi Kaka a pris sa dédicace à Bateau pour soutenir l'album. Vraiment, il faut soutenir cet album de 12 titres déjà. Na 11 chansons avec un générique. Na 4, vraiment, félicitations à vous, Monsieur Charlie Kadima, à volant. Image, Avalon Image, j'allais dire, Avalon Image, vraiment félicitations parce que l'initiative, dans tout le monde est dans le Congo, dans tout le monde est dans la RDC, partout ailleurs, dans tout le monde est mais, Isalami, dans mon amboka, nous sommes fiers, hein, mon amboka, Charlie Kadima, Avalon Image. Tout le monde a su comment dédicace na baïba Olanda yo, mon soutien, batou, des alaka, biso c'est raté, mais des alaka, on a besoin de soutien, vraiment, il loko yo, et tamboule qui est liboso. Mon dédicace, batou, Olanda yo, moi, mon pas téléphone, je peux moi contact, mon tako ko binga, partir à poto, il y a une position, on place ni quoi, ni, sur le téléphone, mon numéro bonnet, tout le bien à TV, même ça yo qui bien mais moi, rappelle un téléphone, et ça. Ba Congolais, ba, somba clé USB, sur sombiango, je pense que ça ouverture à tombe la pemanda. Et puis, pour le soutien, je pense que les musiciens vont faire un cadeau dans le monde qui est lengi au petit cadeau. Ngana préféré na fandi bo bengo binanga amanda lisungi na sali. Ezaka loka moi 10 mina mo na nzemo mo yogo sepel na ya mabeta. Et dans l'ensemble vraiment basumba clé USB. Basombi yango ba sepela. O news ba somba ngo ba sepela. Rendez-vous ezana ngo simple na numéro ya 081
95 777 81 na suka wana soko bengo kozwa biso moko tokoyamba yo 081 95 777 81 wana soko bengo kozwa biso tokosola nyonso ya critique nyonso ya bolamu nyonso ya banini yo mais tout eza na maboko ya Avalon Image nde moto akamati produit na bino manda oyo bolobaki manda otika na yo manda bo te nga na banzi na yaki mbangu te na yebaki eloko na bana koluka et puis na kombo ya je suis toujours maison monene na production oyo ebimi na Congo oyo kosasa baartiste nyonso ndenge lelo esalisi mpe ngai donc badédicace makasi na bacongolais tout baotala biso et merci na chaîne na bino numérica parce que na club wa na wana batapoto tout na saluer bango na bomoko nde tokolonga bituma na biso ba congolais ezaka pa na biso moko mutu musute toyoka na soni libanda na kati nde bien po soko tokomi libanda devant bapaya ezo sa propriété ngana le lebino 100 fois que ma be salami trop kota ba musicien oui mais kanda yango eumeli pe obeta te pe mon message kanda eumeli mingi eumelaki mingi bolobi ke c'est le fait to limbisana un point barre masumu mutu nyonso asala yango donc loka biso toza basumuki tozala te na masumu moko ya kokangela baninga na barèglement na bakamebele ya kofingana na batelefone non tolimbisana tokane nganji tolimbisana tozala bomoko po tokenda mboka na biso mosika donc bapoko nabwaki membre moko munene na monaka peme na Charlie Kadima ya Jo Mondonga aza le moko munene na kata mboka et puis voilà pour nga umba na sepeli l'interview a bientôt sali donc kotika te ko soutenir nga moni ba émission bo sala raboye so ko ma clip nga na kati avantage za pa na nga na yo moni so ko zo poussa nga na zo kende to zo poussa na mais so ko zo diminuer nga na mona na mboka o l'équipe bo place moko pesi infranté bato bazo silika eza malamu te faut que tu aies un moment où on bima, où tu as un poids, et puis l'objet où il y a un zamba ça là pour biso to kabara biso. Na sugi na ngawana. Voilà, bah t'étais to kabara biso, biso to kabara biso. Voilà, tu as constaté l'émission Oyo pour la polémique té. Tu as constaté l'émission Oyo, tu es à clair wingeti. Tu as constaté l'émission Oyo, tu tonga mututé. Tu as constaté l'émission Oyo pour na critiquer mututé, tu as dit pour na je suis. Album à 12 titres, 11 chansons et un générique déjà Kalamingité les 13 déjà ils ont déjà na marché des disques. Un grand merci na Avalon Image pour na initiative à Kitoko Boy Oyo Boussali pour nous bimisa je suis monsieur Kadima Charlie, vraiment félicitations à vous. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à 001 de la nation. Totomba Nababi Yabisu Yango. Toujours déjà, ce Pichu Mangaka Yi. Voilà, un grand merci à vous, vous avez ibélé, côté l'émission. Merci Nayo, Herman Emporio, merci na maman Emeline Zemba à Londres, maman Likelimba, Babima Kilimba Miki, Miki, Bukangam. Dans Londres. Merci Nayo, Freddy Akimbe, merci Nayo, Herman Emporio, merci à tous qui branchés, connectés, merci à toute ma famille, la famille Potongo, merci beaucoup à vous. Tokutani Mbalasima pour l'émission Yassika. Bye bye.